na bande ko mesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision du solo ezali toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vos pertales moto toujours na kati ya bato ndenge na yebisa ki bino ke 2016 oyo na biso ba congolais tolobaka makambu ya kala totika yango mais 2016 oyo tobandi na mois ya janvier tobandi na buzoba bande konanga ba congolais pe ba congolaises nazali ko répéter likambu oyo plusieurs fois année 2016 oyo tobandi janvier kaka février nanu tokoti te avril nanu tokoti te botala na ba réseaux sociaux botala ba vidéo ya kofinga ebandi botala ba vidéo ya mabe ebandi botala bino moko toko marché na 2016 oyo ndenge nini. Alors bandeko distraction munene ekotina au sein de la diaspora congolaise botani ba politiciens congolais bazali ko changer jour et nuit. Lelo alobi oui au dialogue, lobi alobi non au dialogue. Tozali ko comprendre te ba plateforme ebele et botami bande konangai to longwa na kati na distraction pamba te 2016 o soki to continuer lisusu makambi ya 2015 cela veut dire que to comprendre ba situation oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso te bande konana zali ko senga bino pardon tozala ini totika o Honoré Ngwanda boye totika o Tshisekedi boye totika o Kamere boye totika o Martin Fayulu boye totika babiloko wana nyonso tu na moment o tobenga peuple congolais tozala ini mais nazo comprendre te koto bato bakoloba non au dialogue mais tomoni lisusu monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo a accepté que non a kokende lisusu na dialogue cela veut dire que nous allons comprendre kazaka na été pe tomoni lisusu monsieur Etienne Tshisekedi oyo alobi akokende na dialogue tomoni sikoyo plainte oyo des avocats belges ba porter monsieur Etienne Tshisekedi plainte pour un usage de faux selon article 10 et que usage de faux a falsifié ma papier mususu ou bien escroquerie. Tout ça dit qu'on comprendre te escroquerie par rapport à mbongo ya imperium to éviter escroquerie par rapport à ma membre ya IDPS nde a escroquer to éviter usage de faux oyo monsieur Etienne Tshisekedi oyo accusé par des avocats belges. Est-ce que nani accusé Etienne Tshisekedi ou Mulumba ezali pouvoir en place ou bien ezali groupe ya IDPS mususu otomonike côté ya ba docteur Mpwila oyo base telemelaka à tout moment l'IDPS oyo comment l'IDPS des familles. Voilà bandeko tokomo la présent Etienne Tshisekedi alobi ke ye de retour na kati na Kinshasa côté plainte ezali kozela bandeko tokosuka wapi makambo Congo oyo kaka na mois de janvier oyo tokomi mbutu boye bandeko tomeka ko raisonner sinon te tokozonga kaka na la même eloko oyo tozalaki na mona 2015 2014 ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vos pertales nde natiki bino moto na moto a raisonner. Bye bye.